Points principaux, à savoir 1. Au sujet de manifestations de violence contre la MONUSCO, le président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de casques bleus décédés à la suite de manifestations contre les installations de la MONUSCO dans les villes de Goma, Butembo et Uvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. C'est ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de s'assurer de l'aboutissement rapide des enquêtes en cours qui impliquent l'auditorat militaire ainsi que le service spécialisé de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Un rapport est attendu au prochain Conseil de ministres quant à ce. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les avancées enregistrées au sujet de l'accord en eau profonde de Banana. Le président de la République a salué les avancées enregistrées par le gouvernement dans la matérialisation de ce grand projet. Il a pris pour exemple l'effectivité des paiements pour les opérations d'expropriation des riverains présents sur le site de Banana. Ces sites qui devra abriter un port à eau profonde ouvert sur l'océan Atlantique, un futur hub pour les échanges commerciaux qui constituera une opportunité de création des milliers d'emplois et d'amélioration de conditions de vie consécutives à la dynamique socio-économique qui en découlera. Considérant les délais impartis pour remplir les obligations suspensives décidées lors de la signature de la Convention, amendée et consolidée le 11 décembre 2021 qui tend à l'échéance le 11 décembre 2022, le président de la République a invité le membre du gouvernement concerné, chacun dans la limite de ses prérogatives, à maximiser les efforts pour une parfaite coopération, afin que l'ensemble de ces conditions suspensives soient satisfaites à la fin du mois d'octobre prochain. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur le processus de qualification de notre pays au Millennium Challenge Corporation. Le président de la République, chef de l'État, a réaffirmé sa détermination de voir notre pays s'engager formellement dans les processus d'éligibilité de qualification au financement des Millennium Challenge Corporation MCC. Ces processus de qualification, a-t-il rappelé, a pour avantage, outre la mobilisation de ressources complémentaires pour le pays, de poursuivre l'amélioration de la part des dépenses publiques sociales par rapport au PIB de notre pays, ainsi que celle du climat des affaires. À cet effet, les réformes engagées s'alignent au programme d'action du gouvernement et vont contribuer à promouvoir la bonne gouvernance, la réduction de la pauvreté,
la croissance partagée et le développement inclusif en faveur de toutes les couches de la population. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de numériser les archives de l'État. Le président de la République a déploré le violent incendie qui a ravagé une partie de l'immeuble SCPT ex-Sonatra sur le boulevard du 30 juin, occasionnant d'importants dégâts matériels et entraînant une perte irréversible de centaines de milliers de documents administratifs du domaine public. Les causes de ces sinistres majeurs restant à ce jour inexpliquées, il a encouragé les services spécialisés à mener les enquêtes appropriées afin de faire toute la lumière sur ces drames, car il y a lieu de s'interroger sur la coïncidence plus que suspecte entre la survenance de cet incendie avec des missions des organes de contrôle externes en descente au sein des entreprises et services publics de l'État. Face à cette situation, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de numériser nos administrations publiques et toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali na souci à kopesa ba fonctionnaire pe ba agent à l'État couverture sanitaire pe na prise en charge ya ba soins de santé pe lisusu kozwa en charge ba frais funéraires na bénéfice na bango pe na ba membre ya ba famille na bango. Lelo ekomi réalité. Vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a outi ko signer contrat oyo etali recrutement ya ba prestataire ya service en charge ya ba couverture ya soins de santé pe na ba frais funéraires pe na ba agent ya carrière ya service public ya l'État pe na ba membre ya ba famille na bango na République démocratique du Congo mobimba. Na signature ya contrat yango vice-premier ministre azalaki elongo na ministre ya finance Nicolas Kazadi pe lisusu na vice-ministre ya budget Élysée. Ezali pona ba agent à l'État oyo nyonso bazali na ba carte biométrique bako bénéficier gratuitement ba soins de santé na ba hôpitaux et na ba frais funéraires soki bakufi. La coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Beaucoup de fonctionnaires meurent faute de soins appropriés. Ils perdent leurs conjoints, leurs enfants, faute d'avoir la possibilité de les soigner. Et aujourd'hui, c'est un grand pas. C'est vraiment avec soulagement, avec plaisir, que avec mes collègues, j'ai eu le plaisir de poser cet acte. Et nous allons, dans les jours qui viennent, continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales de fonctionnaires de l'État congolais. Lelo oyo Congolais nyonso azali komona ba effort oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali kosala elongo na gouvernement na ye po makambo ebele échanger awa na mboka na biso de plus en plus avec Fachi kozala fonctionnaire et kokoma na fierté moko boye. Oui, vraiment ma idée oyo ezalaka la bana mobutu basala bango to ba négliger yango. Fachi aye vraiment tiango ne preuve. En tout cas, tu adorer, tu sais pas na biso pa ça musala. So yo boy na ndoto na yo boy na biso na vision de to mona ndeto zaela ka na ndeto poto bota miya to kolia. To mona na mbala boto mona président ka chama ya makelele. Banana botama. Na moni président kati mai na makolo to mona nda kati mai puis acheminer boulot venir salama. Muto amesana kwanga. So amoni penage ba comme na tanga kolia frites. Ya ba ko ne spia frites. Oh je ko ja frites ko moya. C'est que ko to benda ko ne spia frites. Tolo baka président biso aumela. Aumela parce que batant auto oti kolekisa na ba moment na ba milieu o ezaki très difficile. Pour la soke zo beta boko zinda. Indi penza batu boko koleka te. Et puis système ba pona se ba parents ba na mbongo te ba oditisa ba na mai. Mais aujourd'hui toza fier parce que to leka toza à l'aise et puis snel tu asunga biso courant côté eza chaque jour. Donc poto ya se congé na Selemba. Donc béton, a béton, atalika béton. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa
ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Koki kolobake eza malamu te eza vraiment mabe mobali abimana leki ya mwasi na ye bon réaction mwasi akozala na kimia te e akosilika akokangela mobali kanda conséquence ekoya na nsima po mobali abimi na leki ya mwasi na ye conséquence ezali ebele conséquence ezali ke libala wana ekokufa mwasi akoki mpe koboya mobali wana po abimi na leki na ye ekokabola eko mpe kokoma ntina niveau ya famille bokabwana ekoti en tout cas conseil na kopesa mpona baoyo bazosala makambo bongo eza malamu te esengeli mpa kosala yango esengeli kotika parce que leki ya mwasi na yo azali semeki na yo soki okomi kobima na ye donc catégoriquement ezotire yo mpona koboma libala oyo ya yaya na ye na yo bokabwana donc esengeli fukotika zalaka kana mwasi na yo. Bon, étant que parent responsable et puis un homme ou hasard intellectuel, un homme qui craint Dieu, tu as toujours to sa conseil, tu prodiguer ba conseil, tu as to bimisa moi na biso na libanda parce que adage moko elobaka les linges sales se lavent en famille. Tu as sa conseil de façon que likamwana et se répéter le soutien. Et ça dit ba conséquences ezebele ezana ba famille musu bazana ba principe ya bokoko na bango oyo batambolaka na yango alors soki obafuye na yango ezalaka mabe mingi ekoko luka pe ko tsaliwa na kati ya famille ebendaliwa to ko tsaliwa na kati ya famille alors babilo kona mingi il faut ko luka ko éviter yango et surtout pour na biso pe mibali soki ojule ka mwasi considérer lokola kaka mwana yo soki surtout azana âge moko ya muke pona ngai so ya liboso oyo ya kokiko osala eza ke atikala kimia eza baka oyo ezalaka nango toujours eza faire mokili te po esalamaka toujours mobali alongo mobali na ye te leki mpo olongo aleki nete parce que abotama déjà en famille mais mpo na ngai eloko liboso kosala
ce qui leki wana leko ya na ndako na ye, c'est-à-dire leki ayaka su na ndako te. Ce qui bayaki ne ndako moko leka sani azonga na niveau famille. Awe ko boya mobali na ye te à cause ya babimi na leki na ye. Oyibite nani abandaki moninga. Peut-être leki na yo nde abandaki mobali. Ce qui obo libala na yo parce que leki na babimi na mobali na yo, peut-être leki na yo nde azaki na posa libala na yo. Mobali kena azaki na faute te. Mobali peut-être aza faible. Tant ba tenter pe akwei. Tant akwei babimi na ye yo comprendre. Parce que ce qui au baby si libala na directement pour nanga moni qui réfléchir bien te. Parce que mobali aza faible par rapport tant ba tenter ye abina ko zala vraiment ferme te. Or peut-être ce qui peut mobali nde abandaki ko poussa n'est pas leki ya moi sinaye. Là mobali aza na faute nesika wana. Peut-être to basi peut-être itan ba busani wana yepo aboya ke o aza mobali ya yananga tango andimi leki aza na faute. Donc na ba kana vraiment naza pour vraiment mobali te pour naza mobali mais ezalaka vraiment to condamner mingi ezalaka ba ndeko basi. Pourquoi yene mutu awi ko boya na kondimeze pa na ye. Awi ko boya po abi ke o eza ya na ngai. Souvent o aza ya na yo ko mana mobali na yete. Elo liboso ya ki raisonner yango wana. Tant leki a raisonner yango te o aza ya na nga mais andimi kaka mana mobali na ya c'est-à-dire leki aza mana faute ya mingi ke mobali. Yango ngai conseil na opesa mwasi ama ko séparer te na libala na ye à cause babimi na mobali na ye. Donc vraiment pour nanga on a essayé à ça wana à permettre leki na ye a pousser na insulter même mobali na to na ndako na ye a pousser na kate. Parce que eloko wana ekoba ko continuer. Okoba ko mettre ba garde-fou entre yo na leki na yo parce que déjà kolinga déjà mobali ya mutu mingi basi baloba ngo kezala déjà poison. Ce qui moto alingi mobali na yo. C'est-à-dire yetango aza po sa mobali ya yaya. C'est-à-dire aza déjà likanizo moko mabe. Zoa kanda atake leki na ye. Mais pour nga comme conseil na koko pesa mwana mwasi wana donc akoko boma libala te. Ako malibala te soki moi ezali bakoko bongisa kaka parce que eza lokola moi be esprit moko ya démon eloko moko ya mabe koteli bango na faye pona ko bebisa faye na bango pona ngana conseiller bo malibala te afanda na libala na ye ba écarter nde leki na ye ozoka ba longola nde leki na ye et pas na bango eza pe na ba famille mususu même na ba bikolo mususu bazana ndenge ba bongisa ka ba biloko wana mais pona biso peut-être ba sambela ka justifie kaka prière bakoko réconcilier ba conseiller pe mobali po azongela su biloko net ya ndenge wana te wana jalo kwa conseiller na ngana ko pesa mwana mwasi wana. Merci beaucoup. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no